Voilà, chers abonnés de Yokani, c'est bien moi, tonton Ricky, le tonton national. Vous avez entendu par-ci, par-là qu'il y a marche organisée par différentes partis politiques pour soutenir les consultations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes là et derrière nous, il y a plusieurs partis politiques qui sont là pour soutenir le chef de l'État. Et nous allons avoir l'expression ou les analyses de chaque enfant du pays. Aloba, Makanisini, Amona, Marambo, Etali, consultation, il y a le chef de l'État. Je pense que Limboma, nous allons circuler, prendre quelques bana à Congo pour parler de micro Nabiso Tokutani après. Voilà que Limbo Magé à ma gauche un papa et à ma droite aussi un papa. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Namoni bien na balabala ba banderole ba drapeau par-ci par-là les kambango ezanini. Bon lelo el kambezali awa ezali biso bana funa. Toye kolakisa attachement na biso envers le chef de l'État. Dire toute la fédération de la Funa, en particulier en général la population quinoise, toye pona ko sunga mokonzi ya mboka. Ko soutenir yena ba action oya zwaki ya consultation présidentielle oya a consultaki toutes les couches de la République du Congo pour na kolongola na crise parce que moka lobaka na biso il a fait 2 ans mais blocage des alaki na kan ya batu na biso ya FCC quand blocage des alaki yango a initiaki une consultation oyo pour toyeba ko dégager ba barrière nyonso ezali pour ayeba komi prononcer pour Yende a coupé sa bilan en 2023. Est-ce que la consultation au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a initié? Est-ce que quoi aboutir na résultat moko ya malamu? Et quoi aboutir na résultat moko ya malamu pour population yo soza simanaye. Tozali kozela pour ekopesa biso mbuma ya kitoko. Pour population yo soza linga makambo changer et surtout na bato na biso ya FCC. Baza bato bazaki animé na mauvaise foi. Une partie bazalaki pour le président de la République, une autre partie balingaki président de la République a réalisé projet de société n'a été. Parce que le président Fachi sera seul devant la population congolaise en 2023 pour donner son bilan. Mot d'espoir ni au peuple congolais. Mot d'espoir le peuple congolais uni et indivisible tous derrière Fachi. Et soutenir toutes ces actions, tous à la Bomoko, pour Congo, et Zali Abisso. Les hommes passent, les institutions restent. Nous avons que ça veut dire que tout le Congolais, esprit à tribalisme, et Abisso, tous à la Bomoko, tous à la Uni. Par rapport à la consultation, Robakisanine. Bon, on a en tout cas, le peuple congolais, tout soutenir le président de la République, dans les canissi, pour la constitution, dans le cadre de Mboka. Et ça, c'est très capital. Bisson surtout à la Simalaye, doit soutenir. Mais Batbazolo, la consultation, on a suivi dans mon enveloppe, moi, le président Antoine Tshisekedi a reçu un politicien, mais sous balidé, je suis corrompre, yo kolobani pour la Makambouana. Bon, on a kolobana qui est le Kuta, oyebi IDPS avant tous au pouvoir, oyoyo, oyebi ndenge to bande ko marché. To ça maboko pembe, biso mutu moko te ako corrompre biso to za boye. IDPS c'est un problème ya idéologie. Mbongo total rambongo te total intérêt ya peuple idéologie ya papa Etienne Tshisekedi o toza nango jusqu'à maintenant. La consultation européenne ça résultat ya malamu. En tout cas naza koyebisa na peuple congolais base à la fidèle la président de la République na likanisi malamu oya ko sangisa bana mboka. En tout cas to soutenir to simbaye biso tout main dans la main. OK, bon mot d'espoir au peuple congolais. Le peuple congolais s'attendre la nine. En tout cas à s'attendre à la victoire
victoire ezali s'attendre à la victoire. Ok, merci beaucoup papa. Voilà, il y a le président Franck Diongo qui est là. Il y a la police qui est en train de vouloir barrer la route. La marche va changer l'itinéraire. Mais nous ne savons pas, la marche a été initiée par les partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Voilà, je pense que le chemin est ouvert. Franck Diongo est en train de faire signe à la population que avançons, avançons. Voilà, c'est la démocratie, c'est ça. C'est ce que nous attendons. C'est ça que nous attendons. Voilà, le président Franck Diongo est là. Alors nous allons voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà, il fait signe à la population d'avancer. Nous avançons avec lui, nous marchons. Voilà, Kérim Boma. Allons avec lui. Kabila va partir aujourd'hui, ce soir. À aucun élément n'a pas quoi. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bonne à dire, c'est qu'il n'y a pas de comme il a 18 ans. Il faut donc quelque chose.
Voilà, nous continuons à marcher. Tout le monde il y a UDPS qui tambo. Tout le monde comprend les sous marche. Bah bien ça pour nous soutenir. Bah consultation à chef d'État mais bien nous besoin bah que les londes bazo kanga Kabila. Mais oui. Bon, biso to lobi makamba kanga te biso to soutenir vraiment. Marche Zali, marche pacifique pour soutenir la consultation du chef de l'État. Tout le monde biso UDPS qui tambo, section qui tambo, to tambo liboye pour soutenir l'initiative à Malamu. Donc c'est bon, peut-être que Kanga Kabila les a pour bateau et bazo boya bolamu ba congolais. Ba congomani ba luka bolamu yo mutu moko wembula na mbula to sala ka ba marche pour na yo. Alors ces derniers temps to décida qui vraiment mieux vaut mondial to ke boy. To ke ngakati to ke joyer to tika ye soki na aéroport nini. Azonge pa na ba po banda to kola e ba ye avenir na bango. To yebite tata na ye, to yebite mama na ye, to yebite baleki na ye, basalaka te. Papa, na Jeannette comme ndeko na yo. OK, voilà le résultat ni to ki kozela la carte ya soutenance ya ba constatation ya chef d'état résultat ni to kozela ya malamu. Naza membre ya IDPS cité Baudouin des anciens combattants. So comme le lot tozana balabala izaka à cause ya mutu moko ya médecin isa conception na balabala Kabila. To bimina balabala pour na soutenir consultation ya chef de l'État ou à l'ansaki. Mais na bango encore bako yokate. To pesa ki bango ba tutaki tolo ke baza majorité na parlement. Ba tutaki tolo ke baza majorité na Sénat. Maintenant ba bosa que justice eza na maboko na biso. Cette fois-ci, oeza marche ya souka biso peuple congolais tozo sala nous les combattants UDPS. To bimina balabala pona koyebisa mokonza mboka. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Tozana pona ko soutenir chef de l'État. Pour na construire chef de l'État. C'est pour cela biso to kopesa mbela na chef tozo pesa mbela na président de la République. Kabila toza na posta to mona Kabila na Congo lisusu te. OK. Kabila akokende CPI. OK, voilà Kelimbo, nous sommes en train de continuer avec la population congolaise. Bozoyo Kandenge, Bazoloba, surtout pour le président, ancien président Joseph Kabila et tout. Alors nous évoluons et tout. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais vérité est bannie. Kabila 18 ans de souffrance. Na Kana 2020. Na ressemble Mamoutou Kana Lupangu Ngai. Na 2002 2003. Mais le 2020. Kabila Bon, toute vérité n'est pas bonne à dire. Payete. Bisoma Kabila tokomba kuluna ngana mona Kabila. Kabila c'est l'autre. Biso Kabila mama na ye.
Kabila yo tokosila na okakawa omoni Kabila mboka na yo kuna na este awa te yo tokosila na kakawa lakisa bamona biso pasi otomona mpona Kabila doit partir Kabila faut azoka Rwanda Kabila dégage na kombata soutenir mboka na ye nani siko koboya ye baya vraiment moto acha mama moto esila tokoma na ya avancez Bonjour papa. En tout cas, c'est on le pour la marche, pour la mabiso batu ya fati, tout ça pene c'est makasi. Tolingi kimeza na mboka, tolingi ba moko, tolingi bo carbonité, tout ça na bolingo. Biso ya chauffeur tout ça na kimia bile pe. Marche le repère sa résultat bien. Et vous avez résultat bien parce que tout ça bana tata moko, bana mama moko. Donc tolingi bolingo mibeko pe misala. Tozala bomoko ndeto moni ozaka na kati ya libanga na yo kitio marché to konza kobeta no kayo na yo oh talaga tozana bana ya kina lelo soko bimite molia ezate. OK, merci beaucoup.
Union sacrée. Peuple a lobby que ceux qui accordent l'acception vidéo. Tu as dit constitution, tu as dit accordé. Pays est fait la constitution. Chadar Bokosanaki, pouvoir à peuple en haut. Et pour ça, les sociétés qui m'ont ça voya. Pour qu'on nanger, on passe en bout de baguette bien. Dans le cadre de l'Ocanibase, de notre groupe Papa Évariste national, la bouche autorisée nationale Papa Évariste soutenant ces consultations. Oui. Ok, effectivement, chers journalistes, nous sommes venus marcher puisque nous soutenons les consultations. Pourquoi nous les soutenons? Il y a beaucoup de temps, chers amis, beaucoup de gens disaient l'UDPS fait la politique du chaise vide. Nous avons voulu à ce que les combats soient révolus. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. Nous avons l'impérium avec notre président du parti autrefois, aujourd'hui chef de l'État, qui s'appelle Fachi Beton. Alors, mais il y a une chose qui se pose. 2 ans plus tard, lorsque le chef de l'État, même moral, 2 ans plus tard, lorsque le chef de l'État fait le constat, il dit non, chers confrères, nous, l'UDPS, nous avons notre leitmotiv. Il y a un mot qui nous revient d'habitude, s'appelle le peuple d'abord. Dans cette coalition, nous n'allons pas réussir le bien du peuple congolais. Il dit non, pour mieux chuter, je dois consulter tous les Congolais. Et par rapport aux consultations, ça évolue bien, ça se passe bien. Oh mon cher ami, d'abord pour votre information, les consultations devaient prendre fin déjà depuis hier ou avant-hier. Mais si ça a été prolongé, c'est puisque tous les Congolais sont d'accord. Et pour votre information, dans les cahiers de charges, en tout 90%, ils demandent la rupture de la coalition FCC Cash. Ils demandent le départ de l'ancien régime qui nous a amené au rabais. Je crois que les processus sont dans les bons et attendons-nous à un gouvernement d'union sacrée qui ne fera rien autre que le peuple d'abord. Ok, Papa Évariste Labouche autorisé, un mot d'espoir à tous les Congolais qui vous soutiennent. Oui, à tous les Congolais, je ne vous demande pas plus grande chose. Je crois que tout le monde s'est attendu que lorsque l'UDPS sera au pouvoir, 1, il n'y aura pas l'opposition, 2, le quotidien, le vécu, le train de vie de ces Congolais sera dans le meilleur. Le chef de l'État est dans le bon sens. Soutenons tous ces consultations qui vont chuter dans un gouvernement national pour nous éloigner de la politique du monde d'ordre donnée par l'autorité morale. Nous allons chuter dans la politique du peuple d'abord. Il y aura de l'eau, il y aura du courant, il y aura je crois tout ça. Non, je suis accompagné avec la présidente Maman Lili. Elle est la présidente du Parlement debout, changement de mentalité. Maman Lili, un mot de la France congolaise par rapport à tout ce qui se passe à la RDC, et surtout pour celles qui sont à l'Est qui souffrent. Vraiment, toye na marche mpona kosoutenir mokonzi ya mboka po ete mokonzi ya mboka azwi likanisi ya malamu ya kosangisa bana mboka po ete mutu na mutu apesa likanisi na ye mpona kotombola mboka yango toyebisi bino keno toye na marche bino moko bozomona marche ezoleka bilili na bareseau sociaux marche ezokende bien biso bamama totelemi biso tozali baprésidente ya parlement debout ndenge naza boye nalobi nazosoutenir Fachi Beton puiske azwi makanisi ya malamu yango tolobi boye bango nyonso baye na consultation boye mpona kozwa gato na bino te mais boye mpona le peuple d'abord parceke soki boye mpona gato na bino biso peuple tokotelema na nzela tokozala biso na place te. Papa, il y a quelque chose qui me revient à la tête. Namoni ba catholique ba Tsenko bazo s'opposer apparemment à l'initiative à chef de l'État. Chers journalistes,
je crois, même dans une fête ordinaire, on a toujours dit l'invité n'invite pas. Les catholiques ont été consultés. Et on se pose plusieurs mille et une questions. Au nom de quel principe inconsulté commence aussi à consulter. Les catholiques s'autocréent quelque chose là. Souvenez-vous, depuis la colonisation, les catholiques ont créé une crise. À l'indépendance, les catholiques l'a fait. Lorsque nous arrivons, nous sommes allés à Sun City. Nous avons fait signer beaucoup d'accords à Addis Abeba, Sun City, à Maniléo 1, à Maniléo 2, et ainsi de suite. Les catholiques encore avec nous. Souvenez-vous du temps de Mobutu. Les catholiques nous ont géré ici avec Laurent Monsengo à la conférence de souveraine. Il y a été le résultat. Vous êtes congolais, vous vous en souvenez. En 2006, les élections ont été gérées par les catholiques avec à la tête l'excellence cardinal Monsengo. Et qu'est-ce qu'il y en a eu? Non, à la conférence. En 2006, c'est l'abbé Apollinaire Malumalu. Lorsque Apollinaire Malumalu, il voit les résultats, il dit non, c'est Kabila qui a gagné. L'Église catholique crée une crise. Il dit non, ce n'est pas catholique, ça devient maintenant Jean-Pierre Bemba. Il y a eu ce qu'il y en a eu, il y a eu des morts, vous vous en souvenez. Nous arrivons en 2011. Pas crédit. Oui, j'arrive. En 2011, on dit non, si les catholiques ont échoué, ils sont avec les pasteurs protestants. On donne une chance et confiance au pasteur Moïse Moulunga. Il a proclamé, Kabila fait ce qu'il a fait. En 2016, le moyen de Kabila prend fin. Les catholiques s'engagent pour lui ajouter 2 ans. L'églissement c'était les catholiques. En 2018, la CENI et la Cour constitutionnelle a proclamé Fatih Béton 20 heures. Catholique a proclamé Fayoum. Nous savons que l'église catholique, ils ont toujours la mission de créer une crise. Et quand il y a la crise, ils vont se programmer. Maintenant, ceux qui font des dialogues pour tirer leur plan. Le Congo est révolu, ce n'est pas le moment. Nous leur demandons de s'apaiser. Ils doivent faire leur mission, ils sont pasteurs. Au point où nous sommes arrivés, il n'y a que l'unique. La Constitution dit, il est le garant de la nation. Il est l'arbitre suprême. Celui qui a qualité de faire les protections et entraîner des conséquences, mais rien d'autre que le chef de l'État qui s'appelle Fatibé. Et comme il est, je suis la bouche autorisée. Après, on peut rapidement bloquer Pente. C'est la politique qui est belle. Ok, n'est pas papa pour l'église catholique toyebi si basango boye bakipe
kobongolisa bato babongwana batika politique etieli bango te babandi kotrahir biso lelo te babandi kotrahir biso banda kala banda na conférence souveraine wana yebi ke nazalaki na 12 ans je crois nayebi ke mosengo nde abebisaki conférence nationale souveraine baye lisusu na ntango kabila asali élection awa na 5 ans baye kobomisa Etienne Tshisekedi likolo ya nini na 5 ans na bango wana dialogue na bango na 5 ans na bango baye kobomisa Etienne Tshisekedi akoti na sa mabele na pouvoir alingaki azwa 5 ans apesa biso résultat moko te toyele élection bapesi bango mbongo bapesi bango batelefone oyo bazwaki balie mbongo ya bato bamoni ke fayulu azwi te baye komela lelo bami bazobongisa nini enseignement eza toujours bato ya catholique alors tozoyisa bango balongwa tolela biso 3e fois te tokopesa bango chance wana te balandama manzambe batika politique etali bango te. Moi ce qui m'étonne plus c'est ça que basango bazoluka dialogue entre FCC na CAJ kaka bango bato ya liboso batelemelaki yango ntango fayolo abimaki te et après ntango président de la république asali consultation nde baosengaka o basala dialogue non eza asasa ata moke te parce que président de la république alasaki gratuité ya enseignement la majorité baekole ozotanga te lelo baenseignant bazala bagrève ce sont des écoles catholiques l'église catholique n'a pas sa place dans cette consultation soki balingi bafandisa même gratuité ya enseignement soki esimbi après baya. Bonjour, vous avez vu dans la rue Nabana Babilenge, vous avez vu ici comme vous avez marché pour soutenir consultation, il y a chef de l'État au Kolobani. Na lobi boye, onga naza moto akala, napesa yo mwa histoire akala. Tokesa ni siti, pe tokende esa ni siti biso tokendeki na objectif na biso ya nouveaux animateurs et nouvelles institutions. Bakini baye awa, basali oyo basalaki. Tosali keno ifo tosala dialogue. Tosali dialogue na bango bakobenga biso Edeme Kondo. Edeme Kondo ndokanda azali kabiliste monene. Oyebi makambo ndenge elekaki. Awa nakokende mosika te. Awa tokomi na esika ya consultation. Consultation ezali création ya union sacrée. Création union sacrée ekoloba ke fati soit azwa majorité présidentielle soit à dissoudre parlement na bango. Eyoka communiqué na opesa bango. Communiqué ya suka yango oyo. Maître Nager alobaki mabe. Mpona nini? Parce que moto nete tambo mamba ako nager te. Ninga nayeli bango solution. Solution yango nini? Nayeli bango boîte oyo tobengi démocratie. Nayeli bango kai oyo tobengi état de droit. Bakota bakende kovisite Kamere basala majorité na bango kuna. Bango nyonso tu kuna. Mais tolobi ke le grand kuluna oyo en cravate oza na kinga kati akende. Voilà, et au cannibale, je vous assiste sur internet, le vidéo pèse, oyo tolinga kopesa micro po apesa bosolo na kati ya politique ya mboka na biso internet nini. Donc eza système donc eza boye, ya système madame. Wana personne de pour la lion champion. Dans la minute de match c'est Sili. Donc Kabila égale RIP. Retour interdit au pays. Dans la minute on masse peuple congolais, mais toye awa to enterrer bateau. Donc ça dit bateau va ça bilener ma peuple congolais. Donc bateau ne va ça de pour la peuple donc
akosepela te yango moni tobeti marche oyo d'abord un mokako c'est la chef de l'état fati respect beton ya mibale ndenge eza boye ministre ya finance kala te bato oyo bazolongwa ko ndenge eza moto ya liboso jo wana akangi mbongo ya leta okasa mbongo aperdre na mare na ye ozonani donc abokofuta bamilitaire de abokofuta babani batacour de cassation 3 aboyi kobimisa budget mpo passeport ebima 4 akamati nani mbongo bafuta bamagistrat cassation akangi yango ezali mpo bamagistrat oyo banome bango bakoma si facile ya corrompre kabila sikoyo ayebisi ebeta carte wana kabila bauti korefule mwasi nelobi na braza donc azokima azwa zera maluku azwa car non pardon azwa avion akima na kiba parce que batonga bor moko na do ena kiba babi non yo boza problème très sérieux zonga na minute oyo kaka basango catholique oyo toyebaka yango catholique ya lelo te tala nani batieli yo mbongo ya kabila oyo abomi bango kala te kabila tumia baparoise kabila abomi même kapangala déjà Thérèse bareçu mais baévêque bake kolia mbongo ya kabila confusion ok na minute oyo bango moko catholique potopoto eza kuna ya kosangana te bazosente bamaser basali couvent mobimba ya kosente do basynthétiseur basente bamaser yango tosengi na bana poto nayebi ke bwana confinement toyebi ke boza na couvre-feu bana poto bosala liste bokende kotika ngo epa pape na vatican babenga na shole babenga na ambongo na utendu donc ça c'est honte yango moni évêque moko boye évêque moko corneille chakami alobi boye oyo eza somi ya katanga évêque wana abi boye chakima abi comment expliquer ndako no ezosika okoki koboma moto te ozokende koboma moto ya voisin eza honte pour l'église catholique les mêmes églises catholiques bazokombattre biso elengratuité bana poto tanga biloko oyo mais oyo catholique ya ndenge nini yango tolobi eza si église au milieu du village te eza catholique oyo toyebabi te epuis lelo oyo soki catholique aosaka na biso ezali mbongo ya 1000 école oyo matata mpo na lia soki batongelaka biso 1000 école wana nde peut-être ya catholique akoki koose te mpo na baéglise na ye na baécole na ye yango tolobi nous lançons cet appel à la communauté internationale de venir enlever la cacophonie de Kabila. Dieu merci, l'Union européenne et les USA bapesi biso 27 pays oyo bakosoutenir biso et puis Kabila tellement aza bloqué falaki akima na Kalemi kuna mpo azwa excès ya kota Zambie to Zimbabwe azongisi ye boye Kabila 2000 soldats na ye oyo basalaka kirébellion bamilice 2500 baza ja ya kingakati siko atie bango na kati ya bamatiti soko ke ya kingakati omona soda alati teni ya matiti soko alali okanisa matiti ndio ale motu donc baplan na ye nyonso États-Unis ademontre biso et puis topesi remerciement na service ya renseignement américain heureusement mardi oyo bakalaki rwanda moko ayaki posala coup d'état contre chef de l'état kanda eza nini le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabila message oyo alansaki wana Kabila atindi mercenaire moko ya Rangers rwandais bakangaki eka mardi heureusement service ya renseignement ya américain basali yango tolobi boye bato balakisi biso ki débauchage déjà bango moko bagangi balobi ke non faci osala débauchage te babosani ntango bayiba biso bruno ciba ya mibale sami bayiba bango ezalaki débauchage te siko biso tosalaka oyo bango moko basala olandan elobi ye moko shadari so bafingo mama no yo bozongisa mama na alo IDPS afinga te mais IDPS azongisaka nde yango toyebi boye peuple congolais merci na ndenge ose manifeste lelo tozalaki plein à craquer monde entier bomoni ça c'est votre humble serviteur internet RFI de l'IDPS plus 243 97 24 237 plus 247 20 44 237 internet RFI de l'IDPS satellite à la prochaine fois bonuki nga topantai sur technique. Merci beaucoup. Oui, cher abonné de Yokani TV, nous avons un président AMPT, le président aux Alibanda a sensibilisé, mobilisé
peut-être plein à craquer. Le chef de l'État 10 sur 10. Awa eza nde likambo ya parti te. Awa eza likambo ya peuple congolais. Peuple congolais nyonso bomoni awawa aye ko soutenir chef de l'État na baaction na ye. Ezali premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous ekozala après le 30. Tozo yebisa ministre ya finance. Tozo rappeler ministre ya finance. Afundi kabuya eza kabuya ta fundi nde peuple congolais. Akomona biso tozo l'invitation. Après invitation abimisa mbongo nyonso ya paye ya bamilitaire na bapolicier d'ici fin du mois. Soki esalami te mois prochaine eza nde na porte ndako na ye mondo ye amoni oyo akomona yango na porte ndako na ye lokola ye azosala mosala mpo na kingakati mbongo ya bamilitaire na bapolicier ezokende kingakati ezoresoudre baproblème ya mboka te. Ok, rendez-vous ezali na fin du mois tozotalela ye soki aregle te tosilana na ye ezaka na porte ndako na ye. Merci beaucoup président. Bonjour maman. Bonjour maman. Il m'a cassé mais aussi qu'il n'a pas d'endroit pour aller à Wakosana peuple congolais. Dans les Cameroun est allé consultation. Le bin d'engagé. Il y a le monde dans la latine. Na latine rouge. Et ni di pembe. Na kangi di puta. Donc na zana kanda. Kanda na zana ngo. Soki di bala ya kabile kufite na oya biso. Motema na biso kosimba te. Ba mama soki ba tuti pilipili la la kate. Yambalo yo. Akangele biso ya titi ka na sepe. Toboyi dialogue pe toboyi Kabila sali nini mama pendant 18 ans tozalaki na ya nyokoli biso ngamo ko ndeza na za diplôme vanda na ndako musala esate musala ko ba kola tribalisme bango na bango ekomi nini eza mboka na biso moko tango batiaka mabele mama ni mibale batiaka mali ya mbongo mai ya mabele biso toponaka mali ya mabele eza ya biso moko mapamboli poni ya kobotola biso mabele na biso akende toboyi na fati pesa la mwasi wazomona pasi na este ya mboka opesa mwa message mo ya réconfort ko bazwa ndeko na basi ba mama bana bango bazoza la violer bazokuta bona maboka olobi ndenge ni papa motende esalinga pasi kotala bilenge ya basi bazokufa kotuta bango na maboka atutaki bato ebele abomaki bato ebele atumi bato ebele yambalo oyo tolingi lisusu te mboka na biso evanda ta na kimia atikela biso Félix ye moka shere mboka libala nyonso ekufaka likambo nini bango bayokanaka ye ayebi bango bayokanaka likambo yango mibale biso mpe bamama tosolola likambo moko na nzambe ye ayebi yango te atika ye papa bomela message oyo na bakonzi ya mboka nyonso batika fati beto kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beton bic rouge. Voilà, merci maman. Oyoki mbala Ok, merci beaucoup, Yokason, journaliste solo. Awa toyeb, les problèmes, il y a occupants, autochtones 100%. Qui sont les occupants? Oyebi mwana mwasi oyo mabunda liyoko.
balokota bebe moko na Rwanda epa ya général Mayele mwana moko banda kolela na munoko wa mboka ingere bayokele mawa epa général Mayele balokoti ye na ye na Kinshasa bayebaki kombo na ye te mena mwana wana bapesi ye kombo ya grand-mère ya général Mayele alobi kombo na ye komi mabunda liyo awa toza na okipa mosusu Ntambwe Mwamba ye azali rebelle de naissance 40 suki na mutu ipake awa toza na eza likambo ya mangwele toyebi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa ntongolo kwa amani lekra mukishi toyebi papa na ye na mama na ye toyebi ba grand frère na ye mais Kabila asali 18 ans est-ce que toyebi papa na ye papa na ye kombo na ye Kanambe Mutwale mwana Marceline yo yebi Mutwale yo yebi Marceline soko baza barwa merci beaucoup
des jeunes conscients sécuritistes tokonda mpona mboka oyo mpe ndenge tosalika likomo na biso boye mpona kosola la chef de l'état ndenge baloba mona nzela Félix Akota vraiment ça me fait bien pour soutenir la consultation avec les chefs de l'État Fatih Beto ainsi que aux alliés qui nous ont aussi visités aujourd'hui ainsi que vous, messieurs les justice et comme indépendant comme qui ma prison. Oh maman, Voilà, nous sommes arrivés à la fin et tout le monde est en train de partir parce que la marche d'aujourd'hui a réussi. La marche de soutien aux actions du chef de l'État, soutenir la constitution du chef de l'État a réussi. Très bien. Gaz était, Mayamoto était,
policier a simi moto te malgré na moi bandeli balingaki va bloquer votre là, mais maintenant là ça va, tout s'est bien passé, tout qui a bien commencé et fini bien, tout est bien, fini bien, voilà. Action. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la marche. La marche, en tout cas, Simbi, le peuple s'est exprimé et nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous, par exemple, le cadre de la coalition populaire initiée par l'excellence Basil Boulongo, nous soutenons la vision du chef de l'État et nous voudrions voir de nos yeux, avec l'expression du peuple, que le Parlement tombe afin de faciliter au chef de l'État. C'est possible que le Parlement puisse tomber, c'est comment possible que ça puisse se faire? Toutes les calculs sont donnés pour que le Parlement puisse céder la place à une expression et un élan. Okay. Et quel message vous donnez à nos frères de l'Église catholique? L'Église catholique peut se comporter en Église avant de se comporter en parti politique. Nous rappelons à l'Église catholique sa mission, qu'il soit au milieu du village, qu'il soit maître et qu'il observe. S'il devient acteur, alors qu'il ferme les églises, un message sur FCC. La bande sur FCC, que ce soit député et autres, ils constituent la population. Qu'ils observent la Constitution. Ils ont encore le temps de revenir sur le camp du peuple et le peuple gagne toujours. En revenant, ils n'ont pas gaffé, ils auront un comportement nouveau pour un avenir meilleur. Okay, merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, Balandia et Okani Sylvie, merci à Mireille Moukeba pour la confiance au sein de l'autorité nationale pour accompagner le peuple congolais. Tina et Sika, Badaï Barokuta, sur la pour soutenir par consultation où ils ont initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Bon, il y a une image de maman, bana, papa, grand-père, Bazaraki, Nassima, il y a soutenir la consultation, il y a chef de l'État, Kelimboma, Azra, il y a une image à la Kissimo. Ingane mboka et ningane tomoni bandeko na biso ya ensemble bazalaki bandeko ya MLP bazalaki bandeko na biso ya UDPS bazalaki bandeko na biso ya Asso Fatigué bazalaki. Il y avait tout le peuple congolais mobilisé à venir sur place pour soutenir les chefs de l'État na initiative na ya ba consultation mutunyo soazwa pour se faire consulter ya mawezali que l'église catholique ne se comporte pas comme une église. L'église catholique, église à ouvrier du village, mais église à la Kisi quand naé avec le se faire consulter d'ici car à l'église tantôt chez Faïlou, tantôt chez Kabila. Or que l'église catholique, pourquoi ça va rappelle Mouké, Basala Bisso, acte de trahison et belé. À l'heure où nous parlons, le peuple congolais ne peut pas faire confiance à l'église catholique parce que catholique a sa crédibilité. Alors, pour lancer un message dans l'instance compétence au tel makambo de l'église, va me retirer un peu l'église catholique de makambo et tel politique, batika politique dans la politicien. Le peuple congolais est là derrière moi, vous avez vu comment ils sont mobilisés pour le lobby. Je pense que Nabiso constate aussi que sur le peuple congolais que FCC a disparu, batika Félix Antoine Tshisekedi a conduit Mokanaye Kitoko. Christian Lofula, merci à toi, Yagidi de la Texas, Talama Mboka na Otika ne makambo salama. Kelimboma, Oyebisaki Yagidi Piate, Talama Kongo Sala. Mireille Moukeba, merci à toi, Allegra Giga, merci à Kevin Boyard depuis la Russie, merci à Hugues Rissi, merci à Espérance Rachidi depuis Canada. Merci, soyez toujours scotché, branché, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime et un commentaire. C'était le Tonton National, merci, à la prochaine. Kelim Boma, je te rebalance l'antenne.